naza kisenso nalobaki deja lobi to tambola boto sola naza ana kisenso bokota nan bo partager kisenso commune de Kisenso Bukala 89 soki 49 toza a bomo boyo kama kelele a commis église communauté adorant l'Éternel ensemble central bomoni a na Kisenso bocha ba j'aime bo partager nani po siko nazo kota na kati esika ndeko na biso Valdi Tambwe azali on a sur place dans l'église esika ndeko na biso Valdi Tambwe aza oh Jordan Kambala yeyo oh batno so botuna ki Jordan aza nani yeyo meilleur ami ya Valdi Tambwe ye mutu ameminga ti awa na Kisenso a eza po ba Valdi te a eza na église oyo eyambi Valdi pour elandele na ba prière donc ba kisi yango ba crème yango bon avant d'abord on expliquer bino siko moyen na ya nazwa ndeko Valdi eza te parce que état na ye eza bien te famille na pe ba lingi te famille na ba lingi te ata mukie te donc bokoyoka ka voix na ye mukie boyoka ka voix na ye mukie pour comprendre que toza na ye boyoka voix na ye pour famille na ye elingi te famille na ye elingi te donc juste ka voix na ye mukie na balusi caméra po etalanga nazote bon bandeko nalamuka lelo na tongo ndeka tozalaki lobi na direct nalamuka lelo na tongo ya papi pacifique nalamuka na tongo nalobi fona kita ngamona komona partager chesi dimne volume nakendaki na ndako ya Jordan Kambala oaza mère ami ya Valdi Tambwe na sengaki epenza po bato bazalaka lobake alingi komona na te po aza na ye bien azotambola azokosa aza na ye bien mais nga moko naza sur place oui aza na évolution par rapport ya ndenge tomonaki na bavideo mais aza na batâche partout pe nde naotanga mopanzi boye eza mpo naotala ye mpo nazwa constant mpenza non seulement batâche bambuma mosusu no ekauki te bambuma mosusu ezali mais so omoni ndeko na bino mobali eza pasi eza vraiment pasi donc nde na boye ata poudre na tie te mpo likambo ya santa moto eza likambo te oluka obongama otya maquillage te nana Jordan Kambala toobanda nani Valdi aza wana aye akose justifie te oloba mais aza na likambo moko aza na mposa koloba parce que aza mutu leya nese bino ke Valdi aosa SOS te toyoki Valdi kota alobi te ke bosunga ngai ye nazobela atikali koloba yango te te bokomona ndeko bongo te ata bidomo aza mutu nzambe de asali ye grâce abiki soki mpo na YouTube oyo makambo ezalaka bomona nde nzoto ne ebebi boye po jour mosusu bo bandozongisa ye bafoto te manike moto alobaki azokosa yango wana Valdi alini bakomba bato te ngai lokola na journaliste eza mosala na ngai investigation to nakiti ti awa mpo nga moko namona nga moko namoni tomonaki video babi ekozala mpe montage mpo toza bato toki mpo bakeye eza montage non filme ete toki mpo bakeye eza montage mais tiko oyo eza ke nga moko namoni Valdi bokosupporte te ye moko aesanga ke aza évolution esalami mais mpo na nga naomona te koto évolution ngo ebandi mais ye moko alobi ke par rapport ndenge ayaki awa
na sikoyo. Ça va. Valide un peu bonjour. Bonjour, bandero yonso balanda bonjour mbote na bino en tout cas. Ngande ko na bino Valide Tambwe. Na ndenga mabete bomoni vidéo ebimaki wana vraiment famille et sepelaki ata mokete sepelaki te. Surtout batebele ba interpréter babinga ngasa la comex nazo luka mbongo yana spandi vidéo wana po batu bali bayokelanga mawa. Nzo andezaki yango te na tindelaki yango de 4 personnes batu nangaka ndebi batanga musu ya ba pire nga bazali et atala boina boza mutu suta muso ndire akoka ko gérer tende pantana ki bongo mais salamaki na côté basalaki on peut pona osenga te po banda na bandi bobela awa na vidéo moko tenga na site audio monter na sali na osenga mutu SOS na minimiser bato bazo compatir douleur onanga ite na minimiser pe bato tomso bazaki initiative ya rosunga ngaite mais rien à poser dans le baquet. Na comprendre que mukili vraiment ezaka mukili za na baté belé, baza na bonne volonté, baza na mité ya malamu balinga bato vraiment. Vous comprendre ça là bien que le monde ba appel ba message zo vraiment de partout dans le monde en tout cas ça là bien surtout ba prière parce qu'il y a des gens bato musu bazo benga ngamu na benga pour chaka tête kanga misto sambela. En tout cas, ça l'a bien resarané. On a belli. Et là, on a souligné pour la message il y a trop. Néné, là, bandeko ba Hollande ngai. Ngai na sengi mutumbongo te. Premièrement, si on a le bibo et suit bate belé, so ba on ba tinira ba message joana. Deuxièmement, ngai na salini te kombo na ngoni. Deuxièmement, na sengité, na premièrement, na sengité, banani ba audio. Il y a deux pas petcho nako. Maman, vous attaquez calme ko, hein? Et disent kuna ba sambela bano susu. Téléphone. On va aller dire bateau. Vous comprenez nga comique. Malgré dans malade sondeni mais nga na valide. En tout cas, bande on a besoin la pena, ndé besoin ba nerf solide. C'est pas sa voix. Mais c'est pas sa voix. Na candidaté mais bozana posa posa mona posa capture pour un bato musu ba pire nga kuna sali ba photo na l'accès mais pas publier ngo kaka. On comprend dans ça ngote pour nani. Dans ça ngote. En tout cas bato nyonso ba linga ngai bato ba papa na ba maman na ngai nyonso le monde entier. En tout cas merci na obo l'accent comme bolingo. Merci na obo l'accent comme bolingo. Na mona inene ya sa ilobe mission ndé na mo botindel ngango belé beaucoup ça la part des choses beaucoup kabulaka mafuta na mai nga nazo bela boyela nga ba biloko wana bani balobi boye balobi ozu visa yango zo luka mbongo boye na biloko nga déjà po ebikisa ngai to po changa na merde ba tension pe le comment na mukili on en tout cas na nina sabino boye na ndenge na zala ki lelo on a reçu na roi sirbi na 86% ya tout réussite. Le Nzambe pena yo sali vraiment Nzamba sali o ngamoro na constater na on nzoto na mitu takake ba tâche ndé laissé par maladie ndé tikali na nzoto mais papa nanga azana pas appeler ba dia na recherche ya crème o ba komele ngai lebde kalaté attend tout po quoi to tilo bina tongo na rozongo mais entre temps na yo la crème oyo Ahmed eza antifongique antibactérienne, anti-inflammatoire. Donc, tant qu'à l'eau, banda lobby déjà, na sali on demi balé. Et alors savon en gros? Savon c'est la ADEM. Les babi nettoyant, antibactérien pour la protection totale de votre peau. Nazo mela. Pesa ngaki nini wana? Carton na. Ma igno na sukula eza na germol na kati na na 3 bouchons nazo mela clifa eza antibiotique nazo mela amoxicilline oza babenga iniclave ya bakisa minene yango iniclave na yoka ibe ba malili ndemu constater que ndena na pe na malaria pe nge kota wana nazo mela liter fort donc car pendant lobby on a celle de 3 types déjà. Pendant le celle de 3 types. Troisième la sombi de la tongue.
pour na batache. Donc il y a un important te o azana makasi ya resembler au tende rona mabondeli po yango ndeza primordial. Mais déjà awa nzambe sa sali pena pa munene muto akufa zate. Et de na ngana suluni boy bandeko na nga batata ba mama bandeko. Na tseli ko kanga mutu mo ndo kité. Na kangi mutu mo ndo kité, c'est très capital tika na prononcer makambo yo. Na kangi mutu ndo kité, mutu pe kangi mutu ndo kité. Ah, teska na za na église na papa beau frère ah, atika go yebisanga peut-être que Valdinde ozobela boy. Na moni tata moko boy. To na moni koko moko na moni mama moko atika lo balanga eloko wana te. Nga na za catholique. So na ki ko tomber à l'église de réveil pour na riso na choité. Na mona ki koloko to varicelle mais à lire et bande ko sala et bande ko kende le vitesse le kay makasi. To so lango so na komi na nga bien. Nene ya mukona koma en église na ka mutema na ngecha pena. Ya. Merci. Ok le quoi kimia mort le ko mutema na ngecha ya. C'est là qui 6 jours après nde varicelle bete ngai. Mukona on a comme une église a ba pesa nga kisi moko pa masala archimède docteur. Ba benga dexa na mena la 3 heures du temps. Mais na yebi na 2h15 na bonde la docteur est-ce que na aller en hôpital. Après ça ngata diazepam bi jamais et bébé ça makambo na bone na tonga transférer na mama yemo. Nga parent papa akenda transfert na mama yemo zonga te. Mère na nga kenda transfert na kanko hôpital kanko la zonga te. Atuka na sosola muke na mukili faut la kama ile te faut la peine la sagesse. Na santé peine na ba lieu l'utile l'agréable. Sagesse na intelligence ya on a yaki na église. On a yaki te ke pona kangi mutu mondo to na mona mama abimelenga to na mo abimelenga yo na kima imbango. En tout cas bande ko na nga nyonso maladie eza nango ezaka ya nzambe tambasu ena kombo na français. Vous comprenez? Maladie nyonso on PC peste ena kombo na français. Sauf que pona bato ba raisonner o ba raisonner na baza bato. Munyoso na mukira ko mettre à vie na ye. Vous comprenez nde baloba na français. Vous comprenez munyoso ago mettre à vie na ndenge alingi liberté d'expression. Na basala nzambe belé ba benga lokaba batienga ba mabondeli basimba ko ba pasteur Patrick na sona bosi so Belgique ndié na France na Londres Moïse Kabodi en tout cas batiki ngaite donc naza bopina naza mutu moso na tiki nzambe seke na mutia mabe na zengra ata to sala misana na biso mena mutu moko fona constater nzela nzambe pona moni comme frère Valdi. Mais ça va fois j'ai été baptisé en 2001 dans la paroisse Sainte Félicité à la commune de Gisenso. Na kouli na confirmation de Sainte Thérèse. Mais ton frère, déjà au baptême il y a église catholique, ba te ba considérer en côté. Na la radio no raba na bino. Oui, te toye frère na bino. Mais ton frère en Christ. En tout cas, nous ndeko na ngande boyo ka voix na ngale le voix na ngabene zongi normal. Aujourd'hui, c'est une journée pas comme les autres. De haut part dans le courage le bamene sika ça la bien. Botika tembe o ndeko na bino nazali malade tina pomme de mer donc so bomoni wana bomona ba tâche ne tikali ebite so limonani te wana koko te koko te yango ka puso na mna tobolango ibi donc ça te volé pourquoi ya nango utilité bomona anga ka to mususu dans 2 semaines à télévision dans en bonne et due forme. Ma Déborah Kamanda, tu es mandiaté, on vivre dans Moussala. Il y a une différence. Moi, je fais le journalisme. Donc, on a Moussa Moussa Yekola na vie, on a le journalisme na ifasik. On va maman. Na ozonga la boulot nga. Et là on a comprendre maman peut sali boye peut que ça ezwanguma o peut on se étoile mo valdia ça nango. Pour bien bato so bela ba varicelle ko le kanga pe banini pas et le bama nango. Mais nga non na mona. Si le lobby na ndinga docteur escotala. Na sexe watu mukie. Munga pe na tongo mukolo ngo dimanche na tango mo hôpital te pona mo bayo zo image ya mabe pa munga pe na ibisinga bi papa na traiter na biloko mais yo et pardon ke mama yem donc lo pe bangi sa kyo makasi yango wana na bien est-ce que na ibite na médecine de batanga classe on a droit ya ko démoraliser malade ko motiver faut ko motiver atezo si sikola na mona sko mabela ni dans 6 jours wana le 3e jour de l'été on a checké ba pondu na ba munga papa ba professeur wana fala sala bu ya ngana tangili ngotina ba tangili ngotina na se documenter na yango tom na monique va na bengi masala mo ke ba bina ko lokoto bi varicelle a docteur Archimède autre traité après ça antibiotique atindelinga sikoyo ba livre na ba page o eza nécessaire muta ko tanga pas s'orienter
atendeli yango nde 6 page na WhatsApp. Babi o eza varicelle o eza variole. Donc eza différent. Te siko na bien ngana oyoka munganga wa traiter ngata na oyoka muto azolobana o amoni ngate o a prélever makila na ngate. Omoni siko biso na Congo to vivre na Congo lexicomatisation. C'est les compréhensions. Non yoka muto azolobana telinga na vidéo to na yoka muto yo asalinga examen o azoki makila na ngai. Eh boza na compréhension côté wana pe. Pour pas munganga ato ene loko mo babwakelaki yo basalaki yo boye eza na résultat pe pa na bango le bata mutu mutu yango ntango mosusu batango malefi bandoki yango bapesa yango ntango mosusu équation place aspirine banvoute bango bapesa ntango mosusu chloroquine ocomprendre papa munganga nyonso eza na résultat nyonso na valeur en tout cas bate ebele bateyanga valdi koloba te nalobi eloko mabe te valdi koleka na télévision te nalobi na télévision te ngaka pona moi batebe balobi ya moi diffamation sala rien mo mabe mutana muninga na bino na passe c'est ça mais yozo ya poto sona to ndeni ngana kan na bandi la phrase o nene ya ateli ko kanga mutu ndokite ngana ateli ko lobate po ate balobi na ngabe na église ke valdi mo ndngo belaki be mutu asali oboza ye na tiko yo lo mamba batute po soki na justice ba kanganga babenga ngo diffamation dona vilipande mutu on pa ba kanganga kindoki na justice da biso ezo reconnaître yango te. Oh ben nénéa, on a maillé dans la boussoba dans la dans la ngote. Et des dans le baxeloko. Moi je suis catholique. Malgré que na réveil. Bisous na catholique, maman kuba croyant ça va kindo qui me sont de bête en ngote. To bête en ngote. Celui qui te chasse au kona basanga mindele. Basala mona makambo na mutu te ezaki matu ngani. Na irritant de bête ba scrabble. On comprend. Mais babilo kona ke o kindoki. Mingi na papa basanga benga ba exorciste mingi basanga na saba batumwindu bamba ne basaba kasi babe bazeba bezindo bazana masita Alphonse babe izwa babe kibwila to sambela kana ba catholique kwa nyo kenda kipa ba bete oyaki na église de réveil et là on est motivé ki oya na église de réveil nene ya ngana otuna no question moi vana répondre yo est-ce que tango yo ka ba yemba alléluia satana batanga komba Jésus yango na yaki na ngai na yaki siko pona nini na pona sala à l'aise na yebisko église ya petit pour aoza église ya beau-frère na ngai pasteur Merchak petite sœur na ngai biso to botama 4 ngai legi na moi si maman pasteur to an écart ya 8 ans d'âge to ma sala ngai te mais na mona ne papa mobali lende nga sala makamasa na moi droiture na ye so na tebe calcul église na bango banzete banga mo par rapport non aux à l'aise pour nazaki mal à l'aise biloko na zo tuka picotement. Quand on bat un antibiotique, qu'on a quatre you n'est mukusa. Pendant ça, c'est comme nous à la l'aise. Y'a un morning on a dit inde awa. N'enga ma bête. Mais là c'est qu'on a ignoré l'église catholique. Pour après bazoé alléluia. Bisous une adoration qu'on a bien alléluia. Vous comprenez? En tout cas, ça on a dit ma bête. Nzambe penaza nzambe na numéro moko bokobenga numéro bozela na chaîne na Jordan na yebike batu tout ya monde entier baki na posa bayoka voix nanga yiko finga mutu te tata mama to ndeko voix nanga yiko ko recadrer mutu te voix nanga jise ko kumisaka nzambe na yiko kumisa pena nzambe po aza père ya tana ba circonstances to kutana na mukili nzambe jamais pas kutana na ba malade bo so ba sibina molimo te donc on retouche nos poissons mutu mais na suka ta mususu boy koki koma so wapite ngai na nne batu basala kaka fidèle na nzambe batu ba croire na makambo te ke o balingi mutu mukilimo balingi ka sala boye na bebe pour mutu na jamais ko na force liboso nzambe on comprend mutu na jamais ko na force liboso nzambe batu banzimi na nzambe neneya batu banzimi na nzambe pour na zuba appel musu alobi na ngai na otanga ba kombo te pour comprendre tant de bois que les jetons te qui n'est pas kingandi boye na boye na bi mukilo tilo batu bele bazo rêver ngana ndaka nzambe na ke pas kingandi so mnetanga comme mutu wana et comme diffamation donc en tout cas net mutu bongo vraiment na iko sambwisa ote po to soleka biso mbale mais nzambe na ngai asunga yo en tout cas au changer bisika on eza bisika solution te bisika na ba olongolo maladi ba tcho mupanzi ba tcho eloko mususu vous comprenez nazamu tela na bani mambolanda basango kala na yebi na ngama nzambe bien sango ba kola na papa bino ozobwaka boy ba comme ça le cas avec auxiliaire ville prophète de Kinshasa kasi mona commune mtalandaka Fridolin Mbongo Kimbeni monseigneur Kimbeni
D'autres na Kinshasa. Nasala ba travail scientifique na ya classe TFC, travail de fin de cycle. Il fait si la communication vestimentaire des prêtres pendant le rite commandé de la messe. Tout c'est la liturgie de l'église catholique. Na yezo na mémoire na sali sous travail si l'église catholique wana kaka. Nasala ba massa ba be kisungu girmin. Nasala ba ndeko loka ba be Benito Ngesi bazana les États-Unis et na Rome. Nasala ba ndeko belé ba sango ba père nanga ba be Stéphane Ngamputu ba se be ba sango be ba zobenga ngai. Il y a une chance de la prière, il y a Ange Michael, on comprend. Donc, papa et maman, vous avez molé dans Zambé. Oh, tout le monde a une distraction. On a une distraction. On a une mission de super, on a une séquence. On a une on a recoté dans la géo. On a une salle SOS Teke Batu. Vous avez une bongo. Na yego minimiser te po comme na yoka ki ba réussir salaire mission dernièrement alobaki ba bilamba ya ba 1 euro et comme le problème mukolo musuna mona tango ndiko so pour la kufi nanyo activement pakalowi alobaka ba 20 euros na bango na bani et comment un problème mais auto la sabino maboko na comment un problème sunga ngate chaka maboko pardon sunga tu filmer le colo hein c'est la caméra fona chango boye boye et mon ami yango yeyo cicatrice ba tache yango ni cicatrice ko ezati longi monana boso anga sinso ezomona monana andi photo na moi c'est bon OK c'est bon donc biloko kausi biloko batata ba mama bandeko eza huile d'olive na lemba eke lemba biso bona poto botikaka lemba na Kinshasa pona kobuka ngo babwaka mbongo kala na ebite moto sala nzambe so asaki machine pa ya nango lemba na huile d'olive ngalo ba ka boy eza lemba na huile d'olive na sibino ke na ça déjà na ba 86% toi réussite o azala ko ndima abelo ba amen ko et donc voilà na ngeza likolo na ba neko lia na pasi na zolia en tout cas le liboso ya ngwana 6 jours le lia raté na za muta fufu yango mone na sali na mati PCT pona ko tena diminuer bo diminuer makasi na taki na 93% na même na poser na pesa 93 kg na temps musude na compter on ba 80 quelque mais pona ndoro liate mais ce que c'est d'aller mukusa pene sili ou antibiotique na zoki eleki makasi ndenge boto lekisa ba antibiotique donc batata ba mama ndeko na yebike batebele batu mususu bayaki pona kochola nzamba limbisa bino batu mususu bayaki pona ko motiver surtout ba mama bele baleli na zo appel batu bebe nga na minimiser ba appel ba ninga ba ndeko nyonso te mama mo benga so na estimer ko mama ba 80 ans na Londres mama na banini France na libosabi koko na nga na eloko opesa ote mais quand on est sambila maman a lobby à Binzambe yoke la mwana oma yoke la lobby en 3 fois yoke la mwana oma abina nga men esa men mama abina nga na sukabi na eloko opesa wote nzambe na sko omoni to kuteni longi bote mais na yoke na mwana mama obo etuna ngani mama on dit adam souffrante pe ndi mama bozo souffrir tombe na maladie mobo yoke ki mukolo suna poto wa malili na ok mawa sko ngata na sambeli na poka biso na prière na minuit ya mona pe marape na lali nanu na kota sko prière ya 3h on est spécialement pour na ngai na prière ya matinale na tongo matinale ko ikuti la ngape na lali na ngambe na sambela na ko hotel matin pour na tongo wana na 12h sko prière yango izoleka pour na bino boye awa bino bolingi so pe nini boye na en tout cas bande on nga ya poto bande on nga Kinshasa bande on nga partout dans le monde surtout bana ifasiki nyonso en tout cas bana ifasiki et ba masa mso tanga na bonebe mutalo yenge mabenga na téléphone bino nga valito ba kanga misto sambela Nzambe te nene ya biso tutaki diba na mamusa Nzambe na bato zo mona ba Facebook na ti ba cravate ati ba rouge à lèvres nzo ne ma bonheur na sima mambo Nzambe ouais en tout cas bato so bazui na sima na ngai Nzambe ko bongola batebele kuza mayele na ba entourage ngana kangi mutu ndokite mais na otala pe boko comprendre mukili papa mama bandeko na koti bato so bakatanga na pena mutu na sala recherche na kota kina mambo benga variola ya wande kombo ya ni kombo ya epidemie wana non uti na la variola na tala nyonso ya vous comprenez Nathalie variole
na moni ndenge sala mais c'est dangereux à osakana te ne la varicelle ni osonera famille moko so beti expression varicelle dictionnaire ya téléphone na Wikipédia ba l'accès ko ba mot ba dérivé ba mot familier ba bengaka au mona varicelle et bimisi variole boina yango na ka bengana lingala kolokoto ce que ma beza nini maladie eza nango de nzamba sala tout le monde va te faire malaria de plus. Comme il lobby c'est bien. Eh, bah toujours c'est mai. Lobby n'a pas koufi. Mon tout monsieur roya bien sima nango. On va passer ça yo tant sous kinini. Mais mon tema be aya envoûté mon ngangana. Après ça tant sous qui c'est diabète. Ouais. Tu vois le diabète à l'église hôpital bazong c'est maman mai. Ah koufi. Mais mon ngangana mon tema il a dit que les loba secret comment bonne ya telle glycémie neni na chemba maman mai. En tout cas, so na loba boye ndeko nanga siko zali kumisaka nzambe kumisa nzambe po nzamba salinga bena grâce na vanda 6 jours na loba te muno kaka notala mukili notala mukili nazaki motivé à kosakana te po nga idée ya na église mutu ndabimisela ngate na benga ngane mama leki na ngane na chara les États-Unis na pesi mote une femme battante à kosakana te doye pena motsali na nzambe ma pasteur motema ya papa na biso varice tant on a yesko yesu ma famille vraiment côté famille maman na biso coup de chapeau donc nzamba za na esika zali patiki ngai tamu atamu kete mukome ko sanga pasteur moni be mission so intervenir le maire vanda na yo na ndako na benga ngane ye mama leki na nga po le prendre la tata te papa kufa le bengi père aleki na nga gigi c'est pas gigi awa état et comme il faut pour nena côté un hôpital bambuma na côté na ngona ngona tongo ata fois toi nene ya pona ngina téléphone na nota kitata te nota ka téléphone na ngai oh le tebe mbundu zaki boite etanga mai ali na komi ko miyo kasko solo kaka na tongo wana ebiminga ebele na sama kolo mais non respecter procédure ba bena kola telamba te ko ilamba ne muté chango ma laisse bimaka. Mais nous avons appelé la bâtiment père nanga Edomo Patas na canal ya kulutu na ngai Edomo Patas ka ofala imba ouais Brazzaville wana na canal ya kulutu na pesi mbote pena père nanga Edomo Patas c'est un motivateur tanga abenga nga motivant ngai pena ge ko tshano mamono zoka mabakindo kiliboso tena c'est oui père asa la seule personne nga l'accent zoto je te dis la vérité. Pour un homme attend sur à douter na onga no croire na c'était père nous a qui s'habiter ne bilanga na bible congolais ben de okede mamba église bon c'est ko zo croire kaka mamba kubika na nzambe na bité talanga hyper na c'est exclusivité na l'accès nzoto abana nga félicitations pour mingi nene na yebi so bato so église atam pona ba mbasu boy na boy de ye pona nzambe ka sanzoni mbasu comme infection ko bota pelo ko mususu ko bota ganglion net biloko na tangi na varicelle plus loin ce que c'est manifesté ma biko comme zona oui zona non et biloko sidatika na tangi yango tu yango nzambe go nzambe aga nzambe atuka merci nzambe ne komisinga na état vraiment et le susu na la mu ile na kolanga beta mususu no ba crème na opa kula ele ona ba poso Damba mise ba ko mona ndenge bele tant tenti na ko kuma pesu ya bana mikili na zane sengo ya kokumisa nzambe na ngai en tout cas merci ba yeso basungi ngai bosungi nga na muta malamu nga na yaki na ngate pona na visa États-Unis surtout le corona parce que là on moni ce ma beza na communauté na biso ya nini yo pona bike moninga zobela mozo ye po emettre bilo mo ko théâtre le ko ba 26 sondeni na téléphone ou des problèmes téléphone ngo funga mana pasi numéro ya ngwana na che ba tutong ba sengi ngai visa ba lobi bozui loterie yo moi sinon na mwana na yo na biate sa bongo par exemple pendant que les États-Unis bozong sa numéro hein yo kana ngai le bien ouvertement et intérêt moi c'est un ta bonne vie pas bango bon ma bien toute vérité n'est pas bonne à dire hein ba kula bien bu commandant bobo beloy non ma c'est richemo bando beng ine mwana chuka libota ba mère na bango le bat ba yibene ba banda ba yiba onde basala ate richewa ta goga na yibto na lobi mamu ba comprendre mamu ke mwana suka mère tantine beloy za en États-Unis donc bobo beloy za ya landaye vous comprenez
Donc, ngai so na ke poto père na ngati kata plus de 37 masters na Paris wana. Na papa leur a pas appelé ma voete. Ba bata ba kiseso ba luka mbongo mabe, nezana ba directeur Blanqui Oridezo. Vous comprenez? Maintenant, ma père n'a pas golf kizola. Si on peut dire non, côté mususu, et là on va comprendre pourquoi aux autres bateaux bango bateau yo sengité. On va vraiment se sentir que azan de corruption mobali. Na boy qui ne pas moi si na yo. Mbongo kendete lisolo kutu na comprendre que ngote. Oza buzoba internet. Pour na meka ko swana mère na nga Marie Laure Mwaka. En tout cas na PCM bote sikazali. Na comporter volonté mon été c'est gagner à peine aller kana Facebook bongo Jordan a fait pour se sacrifier journée mobimba quoi se sacrifier journée mobimba à se sacrifier maintenant journée mobimba pourquoi na likamuna pourquoi na nota la té bat bazo benga ngai na père na ngai za na Canada papa Donald Tsumbu à côté ka participer na makambongo ele moto na nzambe ega benga ngabi ya na Bible maboko me makambo na kutana kuna en tout cas na ADC il n'a pengwa. Et c'est monde on internet c'est ça bon. Ni lui on a qui va tout soit sur pena que oh et ça ce que ça ce que ça basimi balé basi on battre l'orachou sur pena jolicia. Baba ebi degré intimité ngaza na ngona na ba l'orachou te na benga ba jolicia na ba benga tata mosa bana. Ngai net mutura jolicia. To yebani na kana internet te jolicia no sala pa ya Gaïta. Gaïta Vandal na chaîne on a baraka. Jolicia basala kana numéro eza ya zela numéro eza ya pesa numéro ya WhatsApp numéro ya WhatsApp. Mais na mito bako comme na peta ngamoko. 080 pour ba muso ça besoin benga si quoi ta voix no et ka voix 63 23 0. En tout cas bandeko na ngama ngamso eza mamuté na tali ba commenter bo finga raté. Bo luka bo na bo ça peut ba juge te mais ba la fin justifie les moyens. Faut vous avez mon appel de na bino. C'est pas l'accident na ça peut ko konde ko solo ka passi. Pour a kondi penza. Ko ça ba commenter, ba commenter ça ko ba yokana ki ba loba bo ba. Oh teme so te. Yo ka tenena tika mo zolo bana loba bandeko ba otala. So na boy bo eza pe Sonia. Surtout ba père na ba appeler wala so ma moni vidéo na nga ba ko sepela te. Pour moni mukona belaki photo liboso na kanganga tango bilongo binatinda pa appeler langa pa appeler ma vote motema ya mama na biso gampote mère Magin Sibu mo bazaka na Paris ba père nanga bazé belé ya kosakana te ba Constant Vovi ba Donald Tsumbu papa na o kaska panga motema mama Lisette Lokange père na kapska panga na pese mbote na mo pa appel mama nanga Lisette atiki ngati banda mambo ibandaki na Black Mendoza. Maman Zarana mwana ya commando français. Maman Zarana mwana commando français donc de côté sonné. Alors parmi on a compté parmi bateau sonné par m'appelle vidéo na banga te pour mutana commando français. Yango enregistrer nga pas que l'accent na bataillon to na nini. Vous comprenez? Donc nene ya bande on nga botela boza ne seconde bozoka voix na ndenge na lobela o. En tout cas lino pena na sa ne seconde sabino. Nzambe soko sela yo. Nzambe soko sela yo. Na mutu mote na yako mirimira so bat bana poto bakabelanga ata na zongi na comme le mundele bato bakabelanga kaka po yaya ngana zaka na batu na 20 ba on a sel na mupende ya 32 personnes na boye mabanga ba pichumbo mboye ba Olivier Mutondo ba père na nga firmer matoto ba maman kolobate ba centralisation de Paris bona boye ba président Regani Wasisu na zaka na batu belé na zaka na complexe santé so na posa mbongo yorate so na posa na kankisa tombe sur 3000 par exemple il y a 32 personnes. Peut-être calculer. Ici, moral va bête à battre les gens. Moi, ça caractère va casser la école qui s'engage. Puisque tu as ce bateau, tu as la école où on a puisque il y a bataille là en siko. La fini vezo battre. La fini vezo battre. Na on écoutant na ndimi na école à vie. Technique ya ba bimisala mutula na sana ngopé. Mais quand tu fais na kubela pour quelle coïncidence. Na bela bila ba mbuma boye. Na bela ba mbuma boye aller. Allô? Nabela Bambouma. Bonjour. Bonjour. Ouais, Toyo Kayo, Binino. Ayo Kayo, ayo Kao. Allô, maman. Oui, ouais. Bonjour, maman. Nzamba kumisa mama, nzamba kumisa ma.
lelo pena ndenge ya mbinga boye naza na casquette loka frère Mike Kalambai naza loka Moïse Mbiye lelo na ye pena pona zo lobeka komba nzambe lelo nazo kumisa ka monene na nzambe mais amen amen mère na ngai basa capture te mais basa capture bacha na Facebook ba open atindela ki vidéo ba ka batu na ngai mais bangana ba panza ke au monde entier jamais mère si mère en tout cas merci tala siko kuna ah merci maman merci vraiment. Merci, eh net sikobo nene ya mama mo boya su video nani ko nani kotanga komba batute kotanga bakoma batu ateko baba ndeko na tembe termino lisolo mama mo lobi pena su pena video nanga akina on a dispensaire mo na Paris. Bon, on a expliqué, pas dermatologue. Dermatologue en Italie vidéo, à nous comme antibiotiques, combien d'antibiotiques. Maman bimisa mon tabimisi. Mais on a dit quel liboke ba kisi nandaku. Yes mère, moi déjà antibiotiques c'est côté trop bilo et c'est kauki. Allô. On le bina butu. Comme ni maman Xila na PCM motesika zali. Na PCM en tout cas merci maman. Siko yo likolo nango. Allô? Zela pardon. Likolo nango. Oui, toyoka yo. Na ozongela. Oui, allô maman. Allô. Bonjour. Amen mère, amen mère. Oui, allô. Oui, naza bien. Kolela te mais ça na mambo ya kamera na ngai. Faisons en direct, Amen mère. Si. Merci mère. Kombo tana ni pona bisa yalo ba kombo na. Je viens partager. Rachel nani? Ah merci mère. Rachel na Paris pe. Merci. Merci beaucoup. Merci maman Rachel na Paris. Allô maman Rachel. OK, allô. Mais naza udimana yoki ba vexé ata plus de 150 na mikolo kaka naza ya bino ya kotinda ya pasteur naza na donc en tout cas na fortifier au saranate be mission de comme ya moso na leki moni be exemple na pesa ya o mutu mona communication lo babo bonora ba vexé biblique Allô. Merci mais Oui, bonjour. mais ouais les gars c'est un ensemble ouais merci. Oui, bonjour. Donc maman. Allô? Allô maman. Allô? Tchani. Oui maman bonjour. Papa Baxelo ezangi. Bonjour. Ouais maman toyoka o toi na vadi a. Valdi Zamazoro. Yo zela. Amen mère. Amen. Si. Amen. Ouais. Merci mère, merci vraiment. Merci à vous autant.
Donc maman na lobi de solo nga sombi nga ba questionna a même vidéo na pas dermatologue mais c'est mais na mincho na lengone te gérer na lengone tape wana na misiko tape ba tâche et mère na le lobi na hôpital aussi nga na sala photo si kuna sala confiance à mutu nyo souté non sala photo ndenge nini na sala confiance à mutu te Yeyo. Allô maman. Oui maman. Merci beaucoup. Elle a sepelé que l'on a fait dans Valdi. Nzamba zo lokumu. L'émission décret au Lélis Valdi Ultimate. Natia Gros chaque jour n'a pas prière, non. On a fait des mères le colayo. Na prière la carotte tout le temps Valdi. Les lots n'a pas lié bien mon corps. Na lié à les na souci. Ah, bon appétit, mais il y a vraiment lié peine à n'enga kanda ozoli ozotoka. Alors baka popino malili kuna. Chaque jour, na émission nyonso sur Kombo na yo. Na lo baraka nyonso ka oya bien epana vadi do ufasiko te. Amen. 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 En tout cas, vraiment, c'est ma gage, Nénéa. Merci beaucoup, Nénéa. Okay, je t'aime beaucoup. Merci vraiment, Nénéa. Okay. Merci, donc. Merci. Yamba kapemba papel après. Angana okinzala fonali ambi antibiotique ezole sanga trop. Allô. On a senti un côté au lieu. Allô. Aliete. Non, il y a qui se dit d'ailleurs tout le temps qui se. Je n'en ai pas mais non, il y a. Allô. Est-ce qu'on a encore sur le lien de ouais, mais boni. Jean Maïko. Et na ziongo te ken fa tindela ngoma tindela ngate na komela yango so na répondre ngate. Numéro yango to tia qui déjà. Pesa numéro na o. Pesa numéro na. Ah na fungolongo. 63. OK, 23 060. Bon, quand même, tu es abandonné qui s'y est parce que ça va. Eh, Néné, là, on me sent en bas. Tu as mal de bien savoir pourquoi tu n'as pas si souvent. Néné, vie là par semaine, ma difficulté belé. On te recoute ma difficulté, mon soupe peut être 50 ans sur ma place. Na sola ina Marie-Laure a bisi ngata monta mula bi nga bi Valdes que ceux qui n'a mina sengela yo. Batba su biso to sunga yo pour Marie-Laure andi aswa. Moi batne ba sala na mwana direct wana aso mon loi famille. Aso batwa ba sunga yo eza mabe. Na so na vérité. Marie-Laure to batba fingi Valdes ko sa bona nga participer na ba direct wana te. Pour déjà ba do mon finga aso ko sa na ki ba mo so bimi kuna bio. A tout le monde est tambola. Ah, il y a un gars qui est lendo, on a un giro, on a une forme, on a bien pas si grand la tête, on a un peu pour la tête sur manifestation, on a la tête, allez, on a un bon bois, on a un zoo canan. Pour les bosses de chemise en beau milieu, non, ça a mal à l'aise. On a mouillé dans ce qui chasse à eau. Ce qu'on voit tout le monde, il y a un tête, tout le monde en bois. Vous finissez raté, vous finissez raté. On a ça pas qu'une peine, on a usine à baisse. Mais bon, quand on a côté de ma camboite qui n'a aucun boina. Moi, je suis débat la mère, il faut bien comprendre que tu es bien impoli, on a impolité. Dans l'entreprise, tu as la loi égalité. Et surtout, il faut que plus loin, tu as bien un directeur. Donc, c'est le moins lourd que ma belle que boy. Expliquez que tu as coûté cher sans été. Tu sais, tu as bipoti. On comprend? Ma salle qui est émission bon. Et puis, tu fais tout ça, ça. On a un ennemi à monter la Samoyo. Batapoto, je te dis, mon néné a kawache téléphone. To soin na ma ben niveau moko, ba c'est confinement. To soin ma ben no bitani basati. So muto bana muninga mbote azalate. Non rabe. Oui, tous en direct maman. Bonjour. Muto ma bina ngabio. Néné abi na peso mbote. Ah, néné. Ah. Yeyo. On a bien dit batwa. Oui, allô maman. Oui, maman. Bon partager, bon j'aime, bon ça non, j'aime, bon partager. Bon partager. Amen.
Et si na songeli ko loba na osonga susima te kala te pe na osonga komona na bino Ah maman Jordan Gambala mais eleki nde ebele bavoice yango eleki nde ebele ya kosakana te te me oyo eza motu eza mbongo te eza priere poso mokolo oyo maladi ebandaki te bambuma ebiminga mere nazalaki na mbongo mpo nazalaki na anniversaire 2 jours avant bato batindeli yanga bacorde soki mbongo to mosusu nanga napakola mbongo na bambuma mbenge elimwa donc oyo eleki eza motu eza nzambe po baorphelin baleki ebele te osala na planète nini mama na paye du peuple merci beaucoup merci beaucoup donc bato ebele bobenga faut vous comprendre fait que bappelle les okota de partout. Allô Tchamen Libre. Allô nene ezaka na Nadège Dubalu bana vandina na besoin na nae ye aza Nadège Dubalu Valdi Nadège Dubalu oh ba sœur na nga ya mikili ti mama na warrior ya osakana te toyeba na ye il faut benga na te Nadège il faut benga te banasha mambimi ba benga te il faut ya ini box Funanga Sika na présenter pa bato Allô bandi ona ngai moi mosa benga comme Nadège Dubalu aza ba fanatique pena fali ba saka libanda mboka babunda ya osakana te moi moso kabela nga ba mbongo na ebite na déjà sengali na dérange pona l'art mo tindela nga songolo pakala jamais pour nous nga solo na l'équipe na boyepa et swinga na monisko famille ngeke na mota sous dépression pour batebe ba sepel na mission ba monité ba ndeko na somenga na yo ko réagir muke libote sepelité surtout batakini muso ba copain ba utilité honnêtement na quelque s'exposer kuna pona mendicité somneni bato akabelanga ba mbongo sondeni ngana sali na saka na bato na leji bana lisa bato baka na leji kana boa rote mais moso za na musunga no Wanda lukakiki asunga yo senga kite abisto sokla jamais ni postina na Facebook
C'est bon, mère. Yo, inbox, comme pile l'angande ce téléphone et baby bondi battement benga na ochakani na chargeur na courant. Pile c'est comme au fouté fort, ils ont mis la soute. Donc na bigé, on a ku charge mutu dia maman Lisette Lokange. Il faut coup. C'est bon to Merci. En tout cas, na Orlando na kutana batu musupe na vie surtout ba mama. Ba Nizitu, ba ngana, ba maman Nanou Bosange, ba maman J de Londres, maman Judith Amonanga lela. Pendant batu no monanga chaque jour. Bino mo tala nga kutema butala nga chaque jour ba maman ngana. Maman J de Londres. Batu maman Lisette Lokange. Maman Deborah Kamanda. Neti yepe na tout tina iner madebo tina iner madebo na ngai madebo lelo na bise na zoya awa mais faut voir abenga scène for lanzela ouais mais il y a des gens qui ont luka nga pesa nga bana to solité voilà mais de tout ça ba famille que madebo ko na problème na Gishasa nga bana ko couvrir ngo pe que valdi kina lu pona so ba titi bota mi gona j'ai exécuter mère na ngai on comprend ba to ba Lisette Lokange ah oui. Nesa bino bana poto bana mukimba à part ba père na ngo pesi kandelo ba papa Pelé que ngana osaki mandicité na pesi numéro ba kabila nga mbongo pona ke sope poto et ça ba maman na ba siki lo maman Lisette aujourd'hui déjà loterie na te ba bina zu loterie te na landiango méticuleusement ba bina nga na zu visa on gagne loterie qu'on gagne des loteries, on a visé des choses différentes. Ne pas penser que va y péter. Faut on s'assoit la masse pour passer visa. Ngama ngamo c'est le kana mukina tangi na landela ngo à la loupe. Nga cultiver. Quand bato va gagner des loteries. Ba sarana so gagner. Faut que bana sko mamba démarche on va visa. Mais il intimité que ça na moi au pour masse na ngana otanga komora Igor Makalamba kinda na makambango. Na temps ote. Na temps ba benga on casser c'est intimité que non fungami. Ba motezi ba faire ba fungola. Na corona aux officiers ngwana. Donc bato ko nabi, les gens le pesa ngana nene ezani. Ndona poto. Na culture générale, quand na Google betat. Azui et quoi? Visa DV loterie. Pour na quand les lones na recueil ko la makambango. Na koti na tali mamango ah. Pour les gens salaté, na côte na lima mamango ba nyo. Est-ce que va zo ba casser so KCC et fermé. Mais milongo mse pe ko pambola mutu. On comprend? On pambola nga pe. Ah, mais ça nga bien l'homme nous appelle la mutu ra faire gagner la merveille. Massa prêtre. Donc des grands prêtres faire gagner la merveille. Bon soulé pas benga kio. Et soulé déjà ça va perdre na ngai. Retourna te. Na la wate pour la kumisa soulé ah pour soulé va perdre na ngai. So ngaza pour bateau ça. Et ça ata vient en fiston coloqué. Va bateau benga mko liboso kaka. On comprend? Donc batana batalanya wa tout le monde est au libota ve fiston avec validi pecho na ata respect bona sola na tout le game ve fiston na hormis ma musique c'est la tête à osakana te ngaso na linga batamo pona gagner un plus na vie nanga mudora soulé wana vandi sa politique na niveau mo na habiter sur na rolo bandeni sur na côté ba komba batu comme bata victime fanatique na soki pe fanatique ya vie nanga Jésus ya Afrique c'est rigolo et Afrique du Sud en tout cas na c'est plein ba phrase ba emeta ki ba binanga bosala raja cop na nous bosala ka mais na temps le roto monio vraiment en tout cas fallait tout ça staff moi Afrique du Sud na pesi bango mbote ba vie nanga tout pe ya Paris ba solide ba vie tout ba na pesi bango mbote moi na ntanga makambo ya moko pour allô ne ba vandi bo tom ngala na ko ba troisième na famille père et mère akenda yo boke c'est ça faut dans misu makasi ndokité hein allô 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 maman Nini na mwana kana tsolingo film. Non film entier. Caméra za boy. Allô maman. Non film Jordan, non film au point. Ah papa dazaki ya. Kokono. Koka vandi ko davi ba filmer ponda zalaki. Na o azalelo. Allô maman, allô maman.
Oui, Valdi, maman. Te Coco. Amen, 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 amen. Donc, ouais. Non, comme ça m'a utilité, mais beau-frère a aidé à une orientation spirituelle. Quand je suis dans une église, c'était. Ah, ok. Naomi na bayote. Naomi leki nanga Naomi. Nalia fufa masango Naomi na raplote bon pour comprendre que na yebi yo na terrain Pelizet na face à Fifi Siwa. Pour nous autant la maga musuté comme banga belé tu as de la famille nanga bila Naomi. Non mais les joli ça. Oh famille de bégiage. C'est qui est important ça maintenant dans Bika, moi ba fufu wana pena ba ndakala na yo beta tour na palais Naomi. Si. Famille. Amen, maman, amen. Nene obo mono to swana na e mabe moko to lobana mama musuto kutomto me lobi na ngo atali stati nanga ngabe na tali mwana ina stati mwana na teki toko mukolo ya osakala te Wanda letako nene tika na umu ala westo yo ya poto ya ta no seti ya zango neti boy na sana triple papa firma tindelenge non la titi Tout le monde va me faire la vacune. Là, je vais faire une télé. Donc, on a réussi le rap païen, parce que on va me faire la vacune. Tu vas la ça peut te faire la daude. Donc, on vient de souka. Tu prends l'estomac. Toi, peut-être divine, ouais. Toi, la divine, oh. Il y a pas ça, bah, question à retourner. Pour ça, bah, quand tu vois, now. Pour ça, non, on va musika. Et la question, c'est de tourner à la siliki. Tu vas battre les sermons, la restauration, ni te mène. Et à Moussala, oh. Si ça va, amélioration bien. Et Valdi, où tu es le relier. FMI. Valdi. Tu n'as même pas dit que tu es aussi dans la tête. Ma musicien. Presque ma prêtre tout. Ma fille n'a pas maman ça tout. Ma musicien. Oyo sola là ba onde. Ba o tu na sola là ba on a répertoire na ngai. T'as 5. Ma fille na Gino Liaki. Je peux faire un concert, ça va mon gars. Venez à Gino Liaki, Babagé, Matango Fort, Bazi Bourgeois, Échappé. On est à 3 groupes d'accompagnement. Moi, je m'ai restauré un moment où il y a des questions polémiques. Divine. Afin que Franck Stéma dit que le soir, il y a 5 minutes. Franck Stéma dit que 5 minutes. Je viens de faire un gilles. Est-ce que tu n'as pas gagné? Tu n'as pas gagné. Le malheur ne vient jamais seul. De tout le monde entier. Sauf moi, de boire un mandam de flasher, je suis Jordan, notre année d'Ayebi. Je suis un cop, mon frère, ça mercredi. Mais pour le loco, cop on est raté. Parce que quand on est dans le recours, après que, moi, je suis tout à ramailler, tout à visionner mon kili. Satan a côté na banzele belé compagnie furaki pour moi na kende qui na na cop mogo na kanala mutu moko atindenga délégué ngene sika moko meto musunga na micho le coca likolo ça fata ngado nyingana mais l'équipe dit on a tindeki capture na kati longi na kati mutu na tindi tolo ba monique so pe koloko soni saka na ntoto ba leli pe kopa mundeye mindele. Tu comprends?
eloko moko boye divine wana kimi nanga nde polémique wana mais bandeko ebele babengi baministre ebele babenga ngai bavie ebele bapère yena polémique Allô? Oui, allô? bato donc bato bakosa bino te validi kuna na minute nzambe arestaure bolobaka kaka amen nzambe arestaure déjà nasha mambimbi la toulousienne ata batie kombo te nayeba ndenge nini mama namoni photo si mwasa pa dadi allo allo si tata mwasi abana donc bayeba te na bino ata ba 47 batata mwasi abana donc na Toulouse à Pamba so na bato na Toulouse ya Pamba natangi bata clairement ferrant te bave nanga Silver wana ni champion judo natangi bato ya ni te kaka ya Toulouse Miss de Londres ça va bango par na bango na mobile ne Gilles Vasimba grand Maya c'est ça que na olobate mais surprise eza moi wana na posa valise à kalane longa pona moyo le comme déjà infecté donc on est charge à maman Tanya Mukoko et la charge à Gilles Vasimba na Tanya Mukoko valise à kalane moyo comme infecté donc nous me soit restauré me faire ça dans le lend de mon minute donc na sepeli pour ma mère donc bandeko nga naza ndeko na bino nga alingaka na mo comédie nayeke botala nga na bémission na sexable ya pito donc pour comprendre que eza valide bato mosusu bando douter wana ifani aloba na balangage oyo nga nazala mpona mitio nakoya okosaka teke bandeko na ngai validi yeyo ngai non nzambe akobetanga fimbu yaya ozo nazwi kake mitio mbumbango ezongi susu okoma yaya ka yo wana ozofilme obanda mbangu donc fana ba vérité na mitio mpena na to ya bien ya changement so mza na posa kusunga yo okipe teke o Rose Bombo officiel. Rose Bombo officiel. Rose Bombo officiel. Rose Bombo. Rose Bombo. Rose Bombo. Tangaye. Makamu ezali. Tangaye. Rose Bonbon officiel, votre chaîne d'actualité, abonnez-vous massivement.